Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Maman langa zaki déjà muta cycle. Ayebe ke bata cycle bakoya ka mingi na tension. Nde ya bimaki après sa prophétie wana. Ya Roger Makambo lobi eze ya lukuta. Muyibi. La nana yebi sayo papa. Loba ya. Ah! Ya Roger. Tout ça là, ben intellectuel. Tout ça là, ben responsable. Nakati ya bon moto eza ndenge moko te na bonyama. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu pour permettre ngai na employé mo oyo bonyama eza kati na bango. Landa. Na yepa ya Roger. OK. Ya Roger. Naebisaka yo ebosukelo mabe. Yebaka ina orgueil te akomi orgueil. To yebaka ina bilobela te akomi na bilobela. Ya Roger, c'est biblique. Bible zoloba munoko oye lobaka mingi yango esumukaka mingi. Vous avez raison. Ya Roger bilobele mati ekomi ana gorge. Ya Roger, tango lobaki ba diaspora bazonga. Nini ba konzina yo ya mboka babongisaki na mboko yo. Social les habienté. Nebisaki ya Roger, okozwa shit ya makasi po kozwa ba problème très sérieux. Moko uti ko bima wate. Moko abimia wate na chaîne na yo. Abimi. Aye ko loba. Ah, papa Chiki. Je suis un grand homme de Dieu dans ces pays. Toyebi. Ozoluka oseku la biso maman Chako obaki sele bambula combien oya ko vivre na mokili. To soka ye atikali immortel akokufa lisusu te. Na kokola na ngana baneko banga liwa makasi. Nazala ki soki na moni esika moto akufi motema nange bibi. Très bien. Na quartier soki to kufeli lokola biso to koli na ba milliers oya bakingasa ni courant penezala ki bien bien te. Soki sikoyo papa ngana rataki ko sokola na moi na butu nazo banga ko sokola nazo mona mutu akufa ko sani akobimela ngai bandana awa banda place bana pourquoi nazali kolona ye to mona ke na concert a Robino abandana makamwa nzambe bien asuka mabe nga bandana bandana saka bien sonika foot ba fille de Sarah lelo baza wapi ezalaki kindumba na kati église to nini bimisela biso ba fille de Sarah bakenda wapi toke papa Mike Kalambai nasali kolo na ye a protéger notre na libala te attends nasali kolo na ye pourquoi nasali kolo na ye très bien na adore l'Éternel bino bozo yemba misu na Nadège ozo lukani. Veuillez m'excuser. Ce n'est pas possible, papa. On a le biais Vous pouvez m'excuser. C'est la famille. Moi, la mboka. Retiens na boloko pozweni. Eh, ya Roger boloko da passé. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge.
ndenge dépôt nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Oye bake, eye na idéologie ya sika donc. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama, bonne santé. Nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitwale misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est gagné. Alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière est kembe ezali ezate. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Boza ebele bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance. Merci na fidélité na Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bandeko balandi, un grand merci pour na ndenge boko s'abonner. Toko kende 121 000 abonnés. C'est pas donné à tout le monde. Merci na confiance au Bopé Sarabiso na chaîne oyo Chebiso Télévision. Un grand merci à Jonathan Moukadi pour la prise de vue et pour la réalisation. Denis Mosolo, Abi, yé montage nda Simbi et puis finissage ya émission. Na bandi bongo na moshi nanga Lidi Mukadi, mama bana nanga na pesi mbote, na pesi bana nanga nyonso mbote sika bozomi. Na pesi mbote na sponsor na biso, yé alembakate, yé azanga mbongo te sponsor de sponsor, yé soukisa ya ba sponsor. Yé mbongo za ya yé mokili ya yé nyonso ya yé, Yesu Kristo. Na pesi biso pema ofele ako sponsoriser biso na pema na nyonso ofele. Merci Tata Nzambe. Il y a des sponsors, il y a chaîne Chebiso Télévision. Lelo yo tu un dossier toujours, il y a dénoncer. En tout cas, félicitations de Nabiso Lendele, tu as même moral, tu as gagné ton kende, qui togo vraiment. Lelo tu as le bongo dossier, il y a Nabiso évangéliste Roger Baka, tu as le bongo nenga pasteur, bako tengama. À travers cette émission, mesdames, messieurs, nous avons Sabino Bosso Mangouba, Zomai Tchapembene, parce que l'émission Lelo. Et vous avez la somme parce que je suis avec l'ité ya Kanda. Il y a le bi, il y a Papara, à Talarate. La pression mbote. Mbote papa nangai. Vous avez la grimace. Oui, nkolo na bisu ya likolo, abomba yo pe abatela yo. Merci. Nzambe tata ya likolo aza juste pona kola musabiso. Na tondisami nesengo makasi pona yo ki maloba. Kitoko pe kati na yo pona lokumu ya ko remercier. Nzambe tata oazo batela biso. Amen. Parce que ceux qui toke na ba réalité to pe vie otozo bika lelo na sena moyi. Okomona ete mobatela za bobele nzambe. Tozonga sima mokie na ko botama to pe na ko kola na biso. Tangu tozo tanga na école primaire ezalaki na moment moko ba professeur ba bimisi bino. Bokende matanga ya muninga to pe collègue na bino botanga kana ye akufi okomona tokei to telemi wana tozo yeba te akufeli nini liweza nini
pe akei wapi. Voilà. Tozomona ngo lokola spectacle. Ozolanda papa. Non, très bien. Tangu eleki na primaire, toye na ba humanité secondaire, to komi ko comprendre moi moki. Parlant na ningina loba nini, ebele to tanga na bango lelo baza na samabele. Très bien. Ebele to sala vina bango lelo baza na samabele. Munena nzoto mapangu mituka bozwi ya sena moi ebatela kati. Voilà. Na yena ngambu na yo mwa mukie musala oyo zo sala ya ki journalisme awa ningo ya minga na Shebiso TV yo muto banda ngoti yo muto ko sukisa ngoti. Voilà. Eza ngolo oyo uti pa na nzambe. Zonge pa ya baboti na yo tuna bango est-ce que tangu nazalaka na 4e primaire to 3e primaire botuna kanga option ya kosala oko sentir que omiyebaki oyo kozala lelo te. Voilà. Na lingina memo na dimension po oyambaka pe ba serviteur de Dieu awa. Très bien. Tango zo yamba ba serviteur de Dieu yo za lokola compteur oza lokola mutu oyo ozo proclamer. Et puis oyebi na se na kati ya motema na yo parmi ba serviteur de Dieu oyo yambaka nani alobaka bien nani alobaka bien ti. Très bien. Eza pe na ba misusu zo yamba bango pour gagner ma vie, mon tel niveau na ye, azana niveau kolobate devant peuple de Dieu. Très bien. Na kokola na ngana baneko banga liwa makasi. Nazala ki soki na moni esika moto akufi, motema nange bébé. Très bien. Na quartier soki to kufeli, lokola biso to koli na ba milieu oya ba kingasa ni courant penezala ki bien bien te. Soki sikoyo papa ngana rataki ko sokola na moi na butu na zobanga ko sokola na zomona mutu akufa ko sani akobimela ngai na bane ko kokati eloko nini ekolongola ngai ko banga liwa pe ko lobela mutu vérité tangu na moni ba grand homme na sena moi oyo batiki mokili. OK. Okoko adorer nzambe okoko yembela nzambe mais nanu na moni mutu aza ko adorer lokola le moloto te. Tika boy. Na mboko yo. Tika boy. Soki ye pa le mulota bane ko sala na ba aventure etalié. Mais batu bazolo ba boye ale muloto azala ki soki aza ko adorer nzambe. Très bien. Kiti ya nzambe zo sali ezo ningana. Voilà. Poto tika le ko kuta na tena ngana tuna le muloto yo mona kiti yango. To mona te to ezaka ka sentiment. Soki toke na musique ya mokili balobi mokonzi ya barumba ezalaki Kofi Olomide. Voilà, ti le pas. Ale muloto pe to bane ko zoe lokola Kofi na biso na famille chrétienne. Très bien. Tangu na moni ba grand homme ba kufi ba koti mabele. Depuis jour wana na mona Kabila le père na sa mabele. Mobutu na sa mabele. Lumumba na sa mabele. Marie Misamu na sa mabele. Natali ba titre batu ba généraux, ba général. Natali ba sali nzambe. O ba sala pe kombo na sena moi oyo. Ba koti mabele depuis mukolo wana na santaka na libumu na ngande timi chopo ezate. Soki liwe ye na tongo eya c'est possible. Soki pesa likambo esengi ke na lobela mutu na kolobela yo po basali nzambe pe ya tango akala bakotaka boloko pona ba vérité. Très bien. C'est-à-dire liloba na nzambe eza berceau de l'humanité te. Parce que batu baso komisa ngo berceau de l'humanité pour komi shida. OK. Poche vimba, libumu vimba. Tata pambola bino nyonso. Merci pour la confiance. Ouais, eza virgule. Na suki wana ezalaki mbote. OK. Oyo na bane ko pesa libota na nzambe, mais mbote ya païen na mbote mosala na nzambe kokanaka te. Ya biso ezalaka na mwa mungu na pilipili pona ko exauter bango ba yeba. Nani asali ete po bango balamuka. Na pesi bino mbote ya motuya, tata pambola bino. Na banzi ete na banda ko bosepeli. Soki boko yebiselanga papa Chic Bilili a continuer ko yambanga awa pona démontrer bino niveau na ngai ekozala très kitoko makasi. Je suis opposant de tous les religions. Papa lananga bien. OK. Na ozota. Eza na ba grâce mususu nzamba tiaga kati ya batu papa.
soki ozosalela nzambe na vérité pe na bosolo nzambe akoko permettre atika yo na kimobola na yo wana pour grâce continuer. Voilà. Parce que nzambe na yebaka mitema na biso. Il y a beaucoup de serviteurs bazui ba mbongo awa nzambe a permettre a pambola bango pour sambwisa bango. OK. Papa Chic. Na lingi bo partager vidéo oyo. Okay. Eloko mongo na nina loba. Mwana mobali ezala mwana mwasi ezana biloko mibale bo mekaye. Nani? Bo mekaye na mbongo, bo mekaye na succès. Bo tala ekosala nini? Ezana bato ebele na se na moi o bakoka ko supporter succès na mbongo te. OK. C'est-à-dire succès na mbongo ezala ko la préparation ya cercueil na ye. To préparation ya okota na boloko. Ebele na sa mbongo abimana ba mine mbongo ne lukeli makambo. Très bien. Ebele na si ya succès akomi ko bimana ba signyoso po ya yebani. Batu bazo lenga ye bazo banga ye. Papa Chic oyamba no ba serviteur de Dieu. Je vous confirme. Yebisa nsamba fongolo misu. Ne to vandi awa. O comprendre que oyambi ne mosali ya Nzambe. Parlant na nina loba nini landa te papa na ngai. C'est très capital makambo na zoloba. Limisangamo. Ah. Makambo suka wapi? Makambo yo. Na baloba. Yesu azana bon moyen. Ah non 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 non. Michel Eloyo. Papa Chic. Moto Nzambe loba. Na nina loba. Parlant Nzamba sangisi biso ayebitina. Très bien. Nzambe a permetaka atiko na loleni wana. Ngape na yaki na ngai Nzamba bengi ngalobi mwana na ngali te akanda salela ngai. Alobi Nasena moi même na politique, même na ba compagnie mutu nyonso sala ka musala kitoko, Nzamba mataka e poste. OK. Papa Chic na émission ko banda lelo. Mutu nyonso akoya comme serviteur de Dieu. Ata mi bengi archipac, archibishop, prophète de la nation, yebaka nazali kolo na ye. Parce que moi naza opposant de tous les papa monte no lo babo. Là c'est le bakombo. Denis Les. Nazali kolo na ye. Sonika Futa. Nazali kolo papa zela nanu. Banda nanu awa. Banda plus bana. Pourquoi nazali kolo na ye? To mona na concert à Robino. Abanda na makambo Nzambe bien asuka mabe. Ngabana na banda nazaka bien. Tokei. Au deuxième olobaki nani? Coutinho. Te, olobaki Coutinho te? Sonika Futa. Ba fille de Sarah lelo baza wapi? Ezalaki kindumba na kati église to nini? Bimise ba biso ba fille de Sarah, ba kenda wapi? Tokei. Moïse Miye. Nazali kolo na ye. Abebisa ko mwa Nzambe. Lelo to koma komona musicien chrétien so soka sali succès a simbikisi. Par rapport ya ba dire na bango na ba lo yembo baso bimisa na minoko na bango. Toke papa. Mike Alambai. Nazali kolo na ye. A protéger na kuna libala te. Toke papa. Attends. Nazali kolo na ye. Pourquoi nazali kolo na ye? Très bien. Na adore l'Éternel. Bino bozo yemba misu na Nadège. Ozo lukani. Kinduma na kati adoration. Papa tokei. Tokeno na ndongo na biso omipe pasteur ou ma pasteur José Nzita. Na silisa. José Nzita. Te, wana eza sentiment. Akomi pasteur. Wana eza sentiment. Moto na Nzambe. Landa. Na pesi bino loyembo oyo. Soko yembi nzembo oyo très bien de comprendre grandeur ya Nzambe. Molimo na yo na koluka. Molimo na yo mosungi. Yama yele ya boso soli. Na koyeba nzela na yo. Ozonanda. Yawe kosenga na papa kolekisa te. Kasi ya mote ite na bwaka te makomi. Salali susu Nzambe etekelasi oyo na koti. Nakomati na suka koyeba yo malamu.
Nanzela ya Yesu Kristo. Omoni kelasi on a koti ebele ba kata classe. Yo go comprendre que serviteur de Dieu ya kata classe. Azali susu nanzela nzambe te. Akomi komite mwisama ye moko, c'est-à-dire a kata classe. Ngati lelo nazana école nzambe. Salali susu nzambe ete kelasi oyo na koti. Na parce que makam nzambe zaka kelasi. Faut toujours koyoka nzambe enseignant kayo pour ya ko enseigner libota na nzambe papa limbisanga na parler la liloboyo. Banana mona chebiso nanu yamba mosala nzambe ya mayele te. Non, pas juste. Papa! On a serré le côté. Yoga Nebisa. Pardon, s'excuser, s'il vous plaît. On a s'excuser. S'excuser pour. Papa, le monde nous a dit qu'on s'excuser. Les autres personnes pour ça, on a fini en débango. Au moins, la chaîne, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu Yamba. On tire la langue Yamba Moutamayele. Le nom de Zui Moutamayele. Opposant de tous les temps, de toutes les religions, Nzambe atina biso to sambela na église moko. Kolandisa ma tribu, topé religion ya mboka na biso. Très bien. Nenge ba ninga so ke na Chine, bazo sambela Nzamba Bouddha. Okomona pe soko tali biloko Bouddha zo sala olobi te. Bouddha za Nzambe. Ndeti ngana koma ko douter même na Nzambe na biso. Oh. Poni. Omoni makamna oloba. Soko za mayele to koloba lité akana zo bela mutu. Pazo tripoter makambu ye moko. Très bien. Parce que faut qu'on compare pe Nzambe na biso na Nzamba baninga. Nanya koloba ke na Congo za prophète. Makambu aloba pe kokisama. Pasteur évangéliste Roger Baka. Alobani. Abi. Tika soko koka koloba te. Yora aloba. Alobi. Bat ba tika poto ba kozonga. Congolais comme esclave na poto so azongite. Alobaki bat ba kokufa limité, te monaki ba kufaka. Te monaki amana biso oyo a église mamolangi. Mamolangi zaki da malade za muta secret. Soko tala za muta munene. Mamolangi zaki déjà muta secret. Ayebeke bata secret ba koya mingi na tension. Nde ya bimaki après sa prophétie wana. Ya Roger makambo lobi eze ya lukuta. Soko ke même na famille mamolangi ba koyebi soki maman zaki déjà muta secret zaki muta sous tension. Abane ko koya tension pamba pamba. Yesi ko tellement ba betela ki eli solo wana na ko bima na TV a prophétiser yango. Papa, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu on va passer la prophétie intel à okufa. Yemo ko mutacheli poison. Pour yebi déjà munena poison o ya chelie na dato ya okufa. Tangu mutu na okufa ya bino mosala nzambe ya solo. Lukuta muyibi. La nana yebi sayo papa. Loba ya. Ya Roger. Tout ça là, ben intellectuel. Tout ça là, ben responsable. Nakati ya bon moto eza ndenge moko te na bonyama. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu pour permettre ngai na employé mo oyo bonyama eza kati na bango. Non, pas jusque là. Au moins makambo zo ba pas jusque là, ngasi ko eza jusque là. Papa, au moins ma prédication na ngai nzambe mutu ayebi. Omo na kanzoto. Merci na kufa kala. Landa. Noko akomi mokanda sengi na sombela ye mbwa. Na somi mwana tindi asepeli mingi asali feti. Pona mbwa. Ozolanda papa. Kozwanga mutaliboma te pona yena ndako na yo. Wande makester. Oui. Beto bosani. Na bosani te. Ah d'accord. Na bosani ate le côté. C'est mina yemba te ya kester. Soko le bipena lobela mate ya banzembu. Na koyebi so makambo ebele. Lelo naza censé ya kopesa nazo songa place nazali côté ya Roger. Voilà. Lelo naza censé ya kopesa batu ya message. Raison pourquoi baboya ki koyoka banzembu ya ba mari misamu ya ba toms. Nazo pesa ba musulman raison
à 100% nazolongola ta ndambu te pourquoi baboyaka na bango koyoka banzembu ya ba Moïse Matuta ya ba Denis Ngonde ya ba frère Patrice na ye na kimbangiste na beteli bino na maboko ndenge boboyaka na bino koyoka banzembu soi-disant ya ba chrétien ya réveil po bayembaka un jour salité kobima na kati oui na comprendre te batu bana kati ya divorce ba musicien chrétien batu baza na kati ya gege ba musicien chrétien batu bazo violé ba musicien chrétien batu bazo kangisisa batu papa parke lelo soki ba dossier ya kotonda eza ba musicien chrétien ndo moni na pesi ba ndeko ane ba religion mususu raison nazongi epai ya Roger. Ok. Je suis très intelligent. Très très intelligent. Même dans la famille na yo, muto na niveau na ngazate. Là je vous assure. On les insulte. Insulte. Papa maman qui na tangi. Insulte par rapport à quoi? Non, porto plainte. Bino bo tangi te na tangi. Yo ke no lo insulte. O yaki famille na biso muta tangi te. Babima to lo ba français. Babima to bimisa ba diplôme. Oh papa, on a sali même ba auto école. Oh. Landa. N'ayez pas ya Roger. OK. Ya Roger. Nayebi saka yo e bosukelo mabe. Oh. Na mboka oyo mosala nzambe soki na somi mituka te tokomona za makasi na prière rabaseke robokondo boshika bababa mabro seraka boroko boseke wana na lusizina na mangengenge tolo na se likolo azelu mutu azolela zamba yokele mawa apambola ye. Il y a des symptômes où ebimaka tangu nzamba pambolaka moto. Toyebaka ina orgueil te akomi orgueil. Toyebaka ina bilobela te akomi na bilobela. Ya Roger, c'est biblique. Bible zoloba munoko oye lobaka mingi yango esumukaka mingi. Oza spécialité na makambo nzambe. Oza pe généralité ya makambo nzambe. Oyaka bien. Omoni biloko na zoloba na yebi saka ngo évêque na lobi évêque sala attention avec wapi be évêque bazebele ate ya catholique na lobi kaka na yebi saka évêque sala attention sala attention koyana no engete kabilo lo betelaki maboko tongo etano bana kofinga ye yo za serviteur de Dieu comité place ya politicien te lelo to suki wapi Kao papa okito mata nani lisusu afongola la télévision abana otala mate évêque Kao si Kao papa opposant de toutes les religions oyamba mutu akoloba boyete na chaîne oyo kitoko ya Roger nzamba sali succès nzamba mawa nzambe ya makoki nyonso oyo aboye na ekopambola lite ya kanda alobi lite ya kanda soki nazotiko na pasi ozosalelanga kitoko bato nyonso na pamboli bazosalelanga lisu bien te makambo na nzambe eza spectacle te na football tozobeta bale ntongo etani ligorodo abimi ntongo etani museleketa abimi ntongo etani lipopotama abimi ezobimela wapi na nzela mwasi ezoluka nini awa eyi kosala nini koto oyo awa na bo mama ya Roger aleka koto succès aleka koto succès bato nyonso bakomi koloba mosala nzambe eza ya Roger nayebisei na tel papa omoni nga nzambe ayebisaka ngai soki omoni moto azokende mabe kebisa ye OK napesa prophétie très bien nazomona responsabilité mboko na maboko ya mwana mwasi OK namituni nzambe
pourquoi mboka munene boye na maboko ya mwana mwasi nzamba lobi te mibali baleki ebele basali eloko te to tante na mwasi na pesi liloba oyo non tokomi na baélection te libote na nzambe bocapte yango bopartage video oyo s'il vous plaît partagez yango lelo nalali te nzambe ayebisaka nga soki nayebisi yo likambo ezala oyo ekobeti so filmu na mataku ezala oyo ekokangisa yo loba yango lelo nalali nzambe azoyebisa nga azotuna nga na litoliti ya kanda namoni baboloko nyonso so ekoti est-ce que so koti ya ndolonga lobi nkolo na na koti te ayebisi nga lobi sala mbangu okota pe boloko ya ndolo pourquoi nous avons la dimension pour dire que je suis prêt toke na Bible lelo Bible fungwami eko fungwama lelo papa kokasate na sima uka na esthétique te mbali boso na kena simi Bible mbali boso na muno fungola na yebi Bible na mona ka bangwa muta yebi Bible azate landa papa yedenga Ancien Testament za côté non, c'est pas vrai. Oh là là. Bano babungisa ici. Bano on dit pour excuser, c'est pas vrai. Non. Ancien Testament bouger mon cœur. Non, Obigo. Papa Landa. Balvini. Landa. Ozo ba blague poani konde ko na ngai sai na bima na ngai na tikelo émission na yo non vas-y yo kasi muta ko te ko le kanga azali wana zo se ko bimisa ngana ezoba est-ce loko ko bouger te so ko biloko na ndabo e bouger bible ngana ebi muta sala ngo c'est possible loko mo pe bouger na kati limbisa ko silegate mote itokei papa Landa pourquoi lelo basala nzeba komba pere bazobanga mapamu na bango na mituka na bango balingi te l'état sa nini abotola moyeba ya koloba vérité na miso ya publiki ezate tango tozokende na kati ya Ancien Testament bokonzi etambosamaki na bakonzi mibale ndenge tozomona lelo na Congo bakonzi mibale na Congo toza na mokonzi o Jésus Christ na makambo etali spirituel yo kaisaki na ngoloba nani mokonzi na mokoti kasi te Fachi Beton ok nayebi ok ochanga na erreur film eza liboso papa bazozela batala koloba nini poto nyata engondo nayebisaki yo kende eza liboso bongo te bongo nasa bosalaki ngana rappelokaki donc mokonzi za moko nayebi mokili etamusamaka na spiritualité na physique ok na molimo eza nzambe na physique eza Fachi Beton na nzoto Fachi Beton basali ya nzambe ya kala batalaki babie matériel na bango te babandaki koloba akobima lobi oyo ekoyesa nini eya problème soki ye na mboka okomona bakonzi bango moko bazokomilobela biso na nzoto tokoki te tobenga bato ya molimo très bien baprophète na barua lelo na mboka baprophète nyonso basala nzambe nyonso bayokisi Congo soni est-ce que Fachi Beton soki azomona likambo ke ezomarche te soki atali modeli basala nzambe basali Kabila akobenga ata moto te nayebisaka Fachi Beton okopesanga raison Kabila bandeki koluka 15 personnes a travaillé na bango bamonana te koluka 30 te papa kozwa te na mboko oyo nayebisaka basala nzambe ebele ngai nakokende koluka tata mokonzi ya mboka te ye nakotinda bato baya kozwanga mpo tokutana napesa ye plan ya mboka nazongeli ya Roger nakangi parenthèse ok kanga tozongela ya Roger
omoni makambo nazoloba ya Roger zala na conscience kolanda télévision te ponga na bimi nazoloba vanda otala ba dire na yo na lelo ozali sous place ozala kité. OK. Nandimaka nazo na problème na mutu mais na respecter onzamba tininga na yebisai na loba soki na lobi misisio akokweya soki na lobi misisio akomata onga na loba ketikala bongo pona yaka koloba likambo na sentiment te papa chic tongo etani mama nanga tuninga emedo makambo zoloba nani atindi onga lobi mama kota na ndako noko nomela café nzambe mutu atindi ngai eza makambo atata tezema abisinga emedo okota boloko ngabi mama bosana soki pe na koti boloko koya kotala ngai te kuna pe na okuta bandimi na koteya bango liloba ya nzambe nayebisi mama na ngai na 2010 mama nazomona Kabila azobimela ngai nabi nake no sokola namoni Kabila pembeni nake no tambola namoni papa Kabila pembeni natuni papa olingini na nzoto na ngai ngako na botami na famille passe nabi lokwa nazomona kai na ndoto fona bimaka na boulevard natala ninga zoleka tanto to okuta na wana to solo esika na confirmer na za mosala nzambe na 2018 ngana lala na ndako ya Kabila ngai mwana kingasanya suka na lala na ndako ya papa Joseph Kabila Kabangi place na se confirmer que na mosala nzambe papa nzamba pambola yo oyebi ko respecter basala nzambe ne ba trahir yo, ce sont des voyous moment nanga zaki mwana mukie moyena aider papa nanga ezate soki na kati ya famille ya Kabila ngai bazwa ngai fils adoptif ba adopta ngai siko bapesa na be ndako na vanda mais ngai naesaki bango ndako na okoka te mpo na serviteur de Dieu fona kota bafikini balemba bapartout na te ya sango malamu soki molili ye na lali libanda mais porte na nga kuna ezali na porte na GLM na porte na Kingakati no moni nga na vandia mais na tie na ngo lolendo te nzamba pamula baboti na ngai mama ni mama Olive Lembe Kabila bisika bizwami yo na papa wandima ko adopter ngai papa Joseph Kabila Kabange na pesi lo bambote na leki wana eza sije na bango te zela na silisa oningo katanga pona koba pona la mutuna mo ngana bakisa kasi zela te OK zela maintenant spete papa za plateau na ngati zela ya roja yinisi YouTube nzamba pamboli asomi mitoka ya mikie ya minene ya milai kosomba mutuka ko manipuler église te nayebisaka baserviteur de Dieu belé soki lelo nzamba apesi yo mbetu ya munene ozolala kanisa etoko kanisa bapasi etoko dernièrement nauti komona batu ya église moko na ngomba bazosambela ndenge nini auti likolo nzete akue nzambi wani ngalobi nzambe na ngai est-ce que mbeli moko asonge kozala te ya kotelema etobola moto libumu nyonso eza mpo mbongo nano eye te très bien moko abimaka awa na potopoto korone esani esili nga lobi grand car eza mpe nyefula ye lelo corona 3e vague papa vous blaguez avec les Congolais, vous blaguez avec les gens na mofino bino makambo ya salite bokokamwa tate mokonzi ya mboka déclaré 3e vague yo lalaka na potopoto te nzambi wani muwani nzambi wa bishima za wapi 3e vague bientôt 4e 5e 6e faux serviteur de Dieu naye pa ya Roger ya Roger afongoli chaîne na YouTube nzamba zo matisa ye kaka ya Roger afongoli chaîne na TNT nzamba zo matisa na ebisi ya Roger sala attention
munoko ebetisa matako fimbo wana balobi yango na mboka na biso selo mobeko mais na kati ya makomi ezoloba ete munoko elobaka mingi yango esumukaka mingi Bible on doit mais autant peut-être eloko te papa OK si natangaki dana motema oyo ezaka ba esthétique tout comme nakobwaka ngo mpe nazwi ya telefone mais nazoboka kosalela ya telefone mpona nini ezokutana na bavideo ya mitakala na kati mpo bato bazotinda nanga bavideo to na whatsapp ya bakarini mokosko na totala esika bible ezali na mitakala sexy oyo ekovanda kimia te c'est mie na nsima ya bapapier mpo awa bazokutana na eloko te na respect mpe ezali vous avez raison ya Roger Bilobele mati ekomi ye ana gorge ya Roger tango lobaki ba diaspora bazonga nini bakonzi na yo ya mboka babongisaki na mboka oyo social eza bien te bafulu bipai na bipai r nyonso malaria 3 plus 2 plus 5 plus tifoidi koloba te michopo ese pola biso papa moni ngani na otangola bo a part kosalela nzambe nzambe ayebi ke microbe etonyawa microbe mpe longa na priorité fo mona monganga nani akoyebisanga ke o microbe na nye longa na prière banda botama akota hôpitalité lukuta ezosenga traitement ngo kokende wapi nazobanga ba hôpital somo mama shako twende unakupatia ozoyoka là-dedans ya Roger a lancé un message ba diaspora ba koma ba esclave ba diaspora so bo so ni mboka te bo so koma ba esclave nayebisaki ya Roger diaspora batushaka bango te bato ebele babima mboko eza na sentiment te ngana kenda Dubai ya pamba posa kozonga Kongo esila ngai place na eko comprendre mwana ya mutungu ba ya bokechu akokozala pe na mwa bafantika asalaka pe mwa raison diaspora basimbaka ye te papa nga nakoteya banda ntongo ti pokwa nakosimba diaspora te kende na babanki bakongole bazotinda te bakokende kaka kosani kozwa otushaki place batushaka te badiaspora baza basauver ya Congo na banzala na biso lelo zo bato mosusu bamona ngai diaspora azotindela nga kaleson papa moni kaleson nga na lati na sa makolo c'est diaspora mais bon te uza mosala nzambe te nazo de présenter ndenge na lateli et osala ni uza mosala nzambe et c'est promis ozomona senge na lati c'est diaspora nayebisaki ya Roger okozwa shiti ya makasi mpo kozwa baproblème très sérieux moko auti kobima wa te moko abimi awa te na chaîne na yo aye koloba nanu esili te nanu esili te nanu esili te bokunda ngai te nanu esili te nanu esili te mokolo bakangaki efeki badosie ebimaka te ebima ya Roger bonzambe ekoi makambo abimi te ebimi bato ebele ozoyamba na plateau ayo na constate baza nzoto mikie lokola babela mais ntango bakozwa mbongo parole de Dieu eseni échange papa kosekaka te ozobima lokola ndenge azobwakela mutu nzokanga azoteya moteya abangaka mutu te osanti baveste ezodiembela bango moko namonaki awa te nguzobe ezopambola alobi akosekwisa mama shako na pululu ntongo etani azwi mutuka na policien natalaki yango na chaine na yo papa ngabi buzobe pamboli mutu na mutu aseku te mesa azwi mutuka azwi na policien seki soki nzambe apamboli mama shako esekwi akozwa batayo mobima ya kasongo na nyonso wana tokoko seka bokoko mona lokwalite akanda azobela mutu wi nga nzambe asala na ngolu nyonso koloba zala na mwa kwiti mokie po eservir yo oyo bakitoko na sa whisky nde nabimisi biloko nyonso nabimisi eza mabe te oyo esengi naloba nalobi
papa vimana soko vimbana pasuka soko pasuka na ngai opposant ndumba na nkolo osale lokote. Donc la deuxième sujet, il y a Mama Chako, il y a aussi c'est la émission. Famille Mama Chako ba boy bino ba comédien. To ba boy biso. Ba lobby ba kokune bemi bango moko. Ba boy ba comédien boya pour système à 50% ba boy. Sur $100,000 ba kabuli katikati famille du 50,000. Ya bango ba comédien du 50,000. Miyibi. Toke Yo lobini. Na sonyo yo boyo se be Mama Chako lelo e kundama na kuku peut-être ba koye belete. Dieu ya mama mbongo. Yemo Mama Chako baki bobe sanga mbongo tana za mbongo yi. Ngape na la saka message wana tilelo. Tilelo ha. Tango na za na mbongo yi. Bobe sanga mbongo na ngana lia. Voilà. Ya liboso eza passe. Na nyonso to kosala ndeko na biso akozonga te. Esake. Esake. Toloba bolamu ya mutu te po akoti mabele. Mais toloba bolamu ya mutu ndenge ezalelaki na se na moi. Mutu azalaki mabe boloba ke mama oza mabe. Mutu azalaki malamu boloba ke mama oza malamu. Mama Chako na beteli yo maboko. Opesa chance na mwana nyonso asala théâtre. Lelo bandumba ba ye belé na théâtre. Soko moni mwana mwasi moko aza pembe makasi na théâtre ndumba. Soko moni mwana mobali aza pembe makasi mandefu ebele PD. Nayebi saka bino na lobi bana oya mandefu ebele ba ye na loyenge lobi to kokanga bango na misala mabe. Effectivement to kanga ki moko azo tchapa zo pakola ba oui poisa à l'aise. Tata pamola yo kolemba huilité. Baksana Vix. C'est pas vrai ça. Oh ya basi soko moni bango na bango bazo swana seke bazo wela mwasi. Basi bazo swana bazo wela mwasi. On a zutuna basi bazo swana bazo wela mwasi. Seke bango bakoma mibali. Ezoleka na kata théâtre. Bato a théâtre bakaboli mabala ya bato ebele na poto. Pona ba succès na bango ya salité. Kasi pona liwa ya Mama Chako ezo sala pasi pe mawa ba version ebimaki ebele. Musicien moko na ngambo masina na Kingasani komone Papa Jonita. Ayema nzembo kasi nzembo wana yokana te menga na yebi yango. Nzembo nini? Tango moto akokufa ba raison komi ebele. Ba famille epa yo ba roulage ba bimi po ba diembela tango makambo carte yaki mutu nyonso asepela ki abetaki maboko alobi solution ya yango yo mais tango likambo ekwei batu baningi babalukela carte oya ko balukela carte nga pe na ko balukela yi eza facilité mutu azo yo na soin de santé. Nayembela nzembo oyo pona famille ya Mama Chako. Famille bongaka boye. Famille zalaka boye. Bana ya tata pe mama o. Malamu bayo kanaga. Malamu basololaka. Mama Chako akufi azalaki na libote ya théâtre. Mais na famille na yepe to moni bolingo na kata bandeko na ya basi. Batalisi biso même na ba dire na bango ezolakisa ke ba perdre mutu mune na kata famille o ba ko zoyeli susuté. Ba serviteur de Dieu ba bimi pe na ba télévision ba diembeli na liwa Mama Chako. Po ba yebana. Kasi kolukate o salir comme nzambe pona succès na yo luka succès na ndenga bien na ndenga kimia. Pourquoi lelo mutu nyonso azo comme serviteur de Dieu alingi alobelo komoko po intimider batu oko intimider batu te toko tindoka na ba cimetière na ba morgue bibemba mibeso eza kuna nanu kutezu ata zelo ne longité
Kimamba na morgue 7. Kimamba na morgue ba chinois. Na morgue cinquantenaire. Na ngaliema, il y a beaucoup de morgues awa. Tina ba professeur batu bazolila. Nanya ko bimase kwisa ndeko na ye. Na domaine ya ko se kwisa papa na ko ya to lobela makambo lycée quoi. Mais na fongola lycée quoi moki. Fongola Bible. Na histoire ya Lazare. Jésus-Christ a yesi mamikolo misato. Ezalaki 4 to misato. Voilà, tu t'as enseigné. Ezala 4 ezala misato tcheka Jésus-Christ aye. Balakisi biso Jésus-Christ a gagné Lazare sort. Lazare abimi. Kita na se oluka Lazare asalaki mikolo komena na mokili. Place na bloka bango yango wana. Na yepe Jésus akamwa. Ningi na bloka yi. Est-ce que ça la une semaine place na bloka bango yango wana. Na ye Jésus akamwa ki o bloqué ka place au pona. Ah papa Chiki. Je suis un grand homme de Dieu dans ces pays. Toyebi. Ozoluka oseku na biso mama Chako obakisele bambula combien oya ko vivre na mokili. To soka ye atikali immortel akokufa lisusu te. Jésus akatana place wana na Bouddha ye. Et bon yo muto mokili. Après aye ko fente biso lobi to sali pona lokumu ya Nzambe. Papa na kote ya ndenge moko te na bango. Toko pesa yo bato seku sa me to yeba. Ya Jésus to mona mikolo ba sala te. Est-ce qu'il y a yonde ba ko sala? Landa. Babelani ba comédien. Félicitations famille. Et le gwe saline esengo ba comédien baza ebele. Mais baza na association mokoti. Voilà. Et le kwana epesi famille vertige. Chaque Congo aya aloba na ndenge na ye. Aya ni TPC. Papa Masumu le Brende aye ko loba. Los Angeles aye ko loba. Jibe Masamba aye ko loba. Famille etali non. Bato baza batata mikolo mais baza ba irresponsable pour baza unité entre bango bato domaine moyen to pesa bango ebembe na biso ezati famille awa papa mongani na zabo mutu na ngai ebalukaka na minute ya kotanga naza parmi ba race ya bato babela maboma liboma esile etikala basiekele famille tozongi muke na Dadi di Kambala. Famille Dadi di Kambala, maman Denise atini mbongo, maman Olivier atini mbongo. Ba monto ebimaki na famille Dadi, nanu ba mona ngote ba yoka ngote. OK. Ba sutuki. Mbongo boye e konti ndenge nini. Fallait ba artiste ba sala tami sa to bomba bango mbongo etonde belé na famille. Mais le col artiste azaleka moko mbongo ebimi na mesure ya mutu moko mimi ngai nzamba zo lakisanga mikolo famille na ngai bazo lukela nga ba technique ya obare ngai po bazwa mbongo mais boko ka ngai te na oke no vona na levulu po to mona na lisusu te na oke no vona na levulu après ko kunda Dadi di Kambala tosana bolingo moko na famille artistique tokoka ko sundola muninga na bisote. Voilà. Famille bazwa grand montant mais basala Pierre Tombali te. Pierre Tombali comme il ba comédien ba nako kolela. Voilà. Donc bazwa 15 000 $. Baleki ya maman Chako. Bana maman Chako. Mobali ya maman Chako. Topesi yo charge. Tokozwa lisusu 50% te. Zoa mais kunda mama Chako na ba norme omone nazo loba na koyela yo na 2 heures muto okotelo akozala te baleki ya mama Chako bon partager vidéo oyo bon tinde la famille maman Chako baboyi ba comédien oui c'est bien
po ba association eza na désordre lokola bomoni association désordre bino bozumaka mo en charge bokunda mama na ba norme nakuta te ndenge esobe nasaisa basalaka batia mundweri na libulu ya bana popi na foto ya bana popi ti lelo mundweri bakundela ye batia ye Pierre Tombali te azotelengana mundweri azobimelanga makasi Pierre Tombali nayebisenga alobi papa bato balie mbongo no bazade soit bimela bango na bavolant na 120 à l'air po beta tono soit bimela na douche bima mbangu po tomona mutakala na ye bimela peka na ngonga we sa poti fulufulu na nzoto. Non, c'est pas vrai. Ozoka papa. Nena sengi na famille. To sundolite. Mais to lobi bo swa po bo sa famille. Boyebi mabe na biso nenge to zalaka soki to kundi to kimina ba mbongo etikalaka. Ah boyebi bokima. Oh papa. Bokima nango. Na bibo ye. Boyebi no kabola ngo. Tala bino ba mona ndaka bo benge papa. Le brende. Papa. Ana mbangu plus que joueur. Papa wana somona sala bia kima yazaka tangu bozo kitisaka mutu awa mwana na mwana dernier réunion salaka te soki si mon artiste a continué ma belé bila ya masamba point nani oyo mususu na monaki nani oyo Los Angeles point ba président de batu ba pakata balobi oyo mutu etikali on na kozonga sur na famille te ba famille batimbela nde moi des autres de ça na mama makasi. OK. Baza ba papa baza mikolo kolobela pe batu ba vérité boy makasi ezabi Tobi na suka. Veuillez m'excuser. Ce n'est pas possible, papa. On a lobby ezanga tonga idée. Vous pouvez m'excuser. C'est la famille. Moi na mboka. Retiens na boloko pose ni. Eh. Ya oje boloko da passé. Voilà, tous ce sont des vieux nangai. Mikolo. Ya tiko bomonga. On a eu la paix comme na kwiti. Ba kwiti sila na fozo nga mutu. Oya mutungu bazoya kana policier wa papa. To kutana na pauta shebiso na ozwa pimbwa. Mo to suka. Pambola bino. Mot de la fin. Mot de la fin ko kozanga te. À part koloba libumo foelia. Emela. Nzala weza na mbogo nde wana ngai moto ezopela. To kokate soki botiki biso. Botika biso te papi bonzi papa français. Famille Mosengo bisika bizwami yo tata pambola yo. Salon Celino, les meilleurs de Londres. Yenda zo bongisa bato kitoko kuna na Londres. Salon Celino tata pambola yo. Cyber Café Eric Mwamba. Toko solana papa chic. Pona koyeba ndenge nini ya ko balancer publicité na chaque émission na ngai. Po ba mona pe Eric Mwamba nenga zo doda bato na ba visa pona ko tambola mokile mobimba. Bisika bizwami bino mwana changu ya solo ya tongo. Cyber Café Eric Mwamba. Na bosanité maison Kitams, maison professionnelle Kitams où ils ont soutenir l'artiste ba jeune talent nyonso. Mon manager privé kuna na kati États-Unis Bosco et Jamboya na bosanité maître Patrick Mpiana héritier mpaka 7500 giga PC loko ozwe loko. Na bosanité le boss Jacques ya ba boss sobanoko bana Dubai nyonso kulutu bienvenue Kiankibe. Tata Pambolo kuna bisika bizwami yo Arlette Izou na Paris Fanny Mbomo mère double Aristote Kitambala ba bon séjour na yo ana Kinshasa na mama Aristote Kitambala Tata Pambola yo boza partout monde entier mokile mobimba bisika nyonso bolandi biso na chez biso télévision papa mbala liboso te c'est vrai ça va toquer no que au commune biso apé na kompe na biso awa donc a komi pe awa
Donc chez biso voilà nakobana koya soki likambo akoloba ezali nakoya koloba soki likambo ezate na okanga munoko na vandi kimé lokola mutameli eloko te mais tango likambo ekoya ngape nakoya mbangu na yebisa bino soki poza na problème na mutu moko solution tozwa mate benganga na lobela ye na yebisa ye ke futa nyongo na ye zongisa lupangu na ye zongisa mutuka na ye ozolanda naza pe maître avocat. Oh, depuis quand? Mais na lobe makamba ba diplôme wa te papa. Oh, naza pe maître avocat. Naza maître avocat. Au prêta serment. Très bien. Ouais. Oh papa. Na lobi soki nzamba benga ngai te mais nazo sala motelelo. Mais tant au problème yaka na s'impose ka lokola maître avocat. Pour nga ba classe belé na zo ngona ndoto. Yango na comment ko pratiquer ce qu'on a vu normal. Luseve kweno tonton Luseve kweno tata pamola yo boko benga ngai ndeko na bino na plus de 143 très bien 89 78 37 29 numéro na pe yango na se numéro na se nzama pamola papa ni zo cha numéro tata pamola ngana moni ndeti malobi sili voilà merci mingi na ndenge on invitation na biso merci pour l'invitation voilà. Mesdames, Messieurs, on est arrivé à la fin de cette émission. Je profite pour dire un grand merci à Jonathan Moukadi qui était derrière la caméra pour la prise de vue. Un grand merci à Dej Mosolo du côté montage. Merci à ma femme Lydie Moukadi. Je salue mes enfants. Votre papa vous aime beaucoup. Mesdames, Messieurs, dans cette émission, je pense que et je profite aussi pour dire un grand merci à notre sponsor Nabiso Nzambe, et puis grâce au bon pour confiance, bon continuer à s'abonner, quand la minute na août awa, tout ce qu'on a TNT, na mukio botindaki, to kokisi bongo montant il y a $6,000, oyo, to zolinga, to kota siko na TNT, nzamba pas moi la montunyo so oyo a contribuaki, mais si tu as besoin, il y a caméra, micro, nous sommes en train de télévision parce que d'ici là, tous les TNT. Vraiment, dans ma pambola bino, vous s'abonner sur ce belé, ceux qui n'ont s'abonner, s'abonner et puis vous amener pour la biso. Donc, ceux qui sont invités, tu écoutes les sous. Merci l'assistance, il y a Motonan Nzambé. Apôtre Pierre, on appelle merci. Il y a des avocats privés, on a aussi des comme on a eu, na bombier nano parce que la minute na oyambi awa pour tout ça émission. Voilà, tout écoutez les moments balasima pour l'émission Sika. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Boye bake, eye na idéologie ya sika. Donc, soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini, komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini. Kaka soki obengi na numéro oyo, oza mobimba de koyo na kini, akozwa soin de santé gratuitement. Na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début. Donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération
sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé c'est gagné. Alors, la clinique Misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Est-ce que ezali ezate